actualité musicale na biso ya lelo. Sujet du jour na biso ya lelo eza de Mignon Abraham. Ex-musicien CBG la minute oyo awuti ko déposer lettre na ye ya démission et pas ya président na ya ex-président na ye Jubé Piana. Alors malgré ba pesi ba raison na ye ezali malgré ba pesa ke album mais album wana ezo umela ezo bimate. A pesi pe ba raison na ye ebele oye alongoli alingi asala carrière solo na ye moko a pesi ba raison na ye o bisenyo stu ko bolanda ko ka invité ensemble na vidéo. Na évité parce que on va en plateau ce qui parce que à l'objet album ils ont ouvert là parce que qui est dans ça album ils ont ouvert là ba responsabilité pe ils ont comme et belé ma kama ko sala ils ont comme et belé mais si siko ba so beta ba concert bien sûr mais en ce moment et le comment côté au président na ye azo sala nyo so prometa qui est azo ko kisate ya mwana a côté c'est lettre de démission na ye pour lui ndenge là c'est beaucoup mettre donc peut-être que papa chéri a préparé ma campagne, ça il est le moment bien, tant que je pressé, bien bien, producteur au monde, on a ça la banque pour ça. Donc on va penser à l'orchestre na monsieur à Congo, donc je crois que ça la banque on a la jouer à Panzi, bango, à PC pour tout les tickets, il y a un danger, pas et puis que nani Mignon Abraham a vraiment soda makasi, a soda moulongo, a soda pété. T'as les là, même tu peux faire chance, peut-être il va bango comme ça. Fabrigas le roi Salipé comme si la disque d'or. Mais ça va avoir chance pour tout le banini pour y avoir décidé déjà pour le bapé une chose. Ok, les tissus c'est là au monde encore le bas. Sur les que pour babaner pour la cahier album, à peine il y a mon c'est là que le quoi l'ongwe en tout cas on a recruté non ma casse. Sur les que aligné à qui et à ça la paix et le quoi il y a mon n'est au monde à Fabrigas Bassa liberté Watanabe Bassa est bien parce que à Oumeli peut pas président et pas président JB Piania. À Oumeli la droit la rolong on a condamné été. On a condamné ceux qui est que à l'ongwe pour papier si ndem to balaka ndem. Wana côté on a déploiement à café. Wana ngai mina Abraham ngada wi lo ngam sono café. Mais ce que c'est que OK ne yo pe otonga yo famille. Au sala yo ndenge ba vie ba sala. Wana ça c'est bon méta. Na éviter. Merci Mick Darling Love mais nga za mo contre mo mike parce que oyo président JB a comité qui est ezaki nzemute ezaki album a comité qui est éviter. Président JB Piana. Asala kango kaka pona kopesa ko a comité qui en pendant de part il y a ba Gino salami asala kango ka juste pour yo ça Gino mtema pasi ke yo ndo ke itela na sima na yo mwana pensi muninga na yo chance ya sala album to ndenge ni mais akoki pe ko réaliser promesse en mode yo ya ndongwe. Non, alors c'est parce que l'album est traîné et oumeli. Mais il paraîtrait que déjà nous maramions sur des récits là. Et quand moi babilo communiquer mais dans studio pour pas remplir et si là ngo album est bima. Mais président JB et le pour encore azo sala et ça ils ont pas concert ba mettre en ba concert ba au ça sera pas ba ni ba voyage je vais pas ba kendal. Moi des hommes pour nous du banda moi ata ba ki ba monyo sauter mais on da bazo kendal on va mes hommes banda mon bango par exemple et les pas ils vont côté parce que t'as pas concert il y a bah juste à mon avis on dirait bango ba yaki ka on va concert la président juillet bon parce que ça pour nous et l'autre côté concert on a ce petit concert pour des concerts parce qu'on va voir combien non concert va gagner en combien boy bisanga na tabili ko ya wana a réaliser que non que ko simba lisusu te alongba na ye akende na ye pour président na ye makamba komeka qui est et le remonter a pema na baninga na ye a pema na baninga na ye likolo ya comme moi na réaliser pour ça promesse na ye te o wa ba seki et là on a seki Isaac Miyake na Espagne yebi ya ko ça l'orchestre yango des solutions. Pour ça l'orchestre les ali par l'angu baté tout na ba fabricants on a peut-être tu peux ça ba orchestre tout na ba héritier wana boy l'héritage ça soda makasi mais azape na oya mona ki va comme le pe mona ta BM wana azape na oya yokaki pour ça l'orchestre les ali par la quoi maté Mignon Abraham c'est bien ba pression vocale JB atemi na podium ba to mona JB ba moni yo o yembi ba ta ba mona papa chéri ba mona vocal le jeu ba vocal a pas maté a tapé la chanson et simba problème est ça tapé la chanson et simba simba on est ça la même mot que le président. La personne prête à musicien, moi, quand on orchestre, ça bien aimé de là, ça va dire, on est basé, on est au Canada. Bon, il y a une chance, mais dans la chance, donc, ça, l'orchestre, c'est la solution. Si on a un peu, ça y est, chance. Ça y est, chance. Ça va dans l'eau. Ça va dans l'eau. Au pays,
c'est chance à ça l'album mais ça problème c'est pas un problème qui pour ça l'orchestre dans beaucoup comment on le là bonjour la mouki n'attend bonjour bon dia bon tard mais il est barré que malam kutu au kamba na yo ba ngulu na ba soso mais ba tuté pour l'orchestre on a attends le big ça la carrière solo ma voyez maram do bête les guitares et ça la yé mais ça la mutu ko kwa ke la yé o ke o asali générique mutu kwa ke la yé mais ça la mutu donc eza eloko ya mkiete ngai mpona ngai ifalaki ke ameka na province papa chéri mpona ekipe ya dernière fois avandisa ye amekotuna ye ke papa nini album eza na kati ya studio bafinissage nango ezosalama te ezosila te sikoyo ngai na osuka boni mpe na charge oyo ngai naza oza surki alobai te 8 ans oza congolais azaka motema congolais azaka motema oza surke alobaki yango te ça fait combien de temps album ya ye moko kutu président jipekana bamilebi ke estce bayebi badépart ngai eza lebele ya mignon avant mignon avant badépart ngai eza déjà ebele mpona nini babetaka baconcert album na bango banda batia banzembo na bango eloko moko te mpe sikoyo eloko ezobosana wenga musika maison mare na bcbg eza ndenge moko te wenga alakisaka motu azwi yo apesi yo napesi yo intel wana soko okomi mpa na ye mibadilano ekozala ya kofungama entre ta président jubepiana ye apesaka motu te yo moko bunda na ndenge na yo luka mais maison mare eza bongo te maison mare ye mpenza alakisaka apesi yo oyebebele bakanganga tata lopango alongo na maison mare lopango ya te oyebebele bakanga ke nga naza na mituka te kolonga na maison patience efutaka ingratitude nga na koloba momoni ngai bitisi moko alesanga aza te ngai naza nde journaliste naza journaliste na koloba mpo eza news ya mboka na biso boza bamusicien na biso je suis congolaise du sang na koloba bamusicien na biso bazali motema mbangu motema lokoso lokola héritier asali la team de Wata retira des obima yo mpe fo longwa kuna kotozalaka nayebi ebele vie nanga waze kwa umela yaya mpo makambo olobaka elekaka pamba te héritier mpe nalandaki kaka bino bachronique obaki non héritier Wata merci beaucoup maintenant yebi te so bokoti peut-être papa chéri soit osalela motema mabe nga na bengi mama motema te eza par rapport mpe komona mpe sa bogi po mobimba ekokoma par après boye esaka pembe bino ne bogisa atikali biso alongwaki bcbg yango peut-être président mpo andimi na ye asala ndenge motema mpe yango banda omumisa ye ayemeka wana mpena wana tokondane ye te aza na ye oblige fo alongwa na ye omoni ezaka te ke non raison comme président apesaki grand frère Bogis chance asala album Bogis alongwaki yango wana mpe emonanaki na tour ya mignon aolongwa non mignon abraham alongwe c'est parce que album na ye bapesaki ye chance asala na kati ya orchestre ya bcbg Bogis asala album alongwe mais eza ndenge moko te ya mignon abraham parce que mignon asali album asilisi makambo nyonso mpo na ye esili na studio etikali kaka mwa finissage moko ya mike président juve piana aya asala finissage mpo eloko ebima président juve alingi koya te azorépondre te eloko moko te yango wana ajuge mpoke alongwa na ye mpo omoni lokwa ke nonga na to travaille apesi nga chance omoi moko alakisa na miso ya bato ke non apesi yo chance boyeboye mwana na ngai mais amoni ke azokoka koréalise yango te yango nalongwe na ye na lombango tokende nanu libanda tozwa bandeko mpe oyo balandaka misiki na biso tozwa micro baladere libanda géri cobertos 216 toke libanda micro baladere makanisa bato eza ya ye te mpe eza ya nzambe te nzambe nde moto alingaki peut-être ekoma bomo ngai nakoyebisa mignon abraham azala presse te me azala prêt soki aza prête donc seke nyonso eza prêt motu soki alongwe bongo seke aza prêt na nyonso okomprendre Darling Love seke aza prêt na nyonso nakoloba nini omoni motu soki musicien auti na orchestre ya monene oyo esala kombo soki alongwe akoki orchestre mosusu wana ekomi molotoni eza lokola eloko moko ozozongela yango
Vous comprenez? Donc tu as capoto le kambala moko. Si musicien préparera un orchestre mené dans la déjà suivant ya kokoka. Et là au moins to bossa. Vous comprenez? Si musicien un orchestre mené to e bango za la déjà kokoka. Aye ko lukaka en plaire. Oye ko bimisa imbala moko. Pour jamais mutabimaka na lima mote mutabimaka na sima ya mutu. Ayebi asa jeune moko asa bosser. Asa jeune moko bo asa na ba critères au ba musicien basala. Vous comprenez? Conseil gatunga na opesa ye. Place ya utaki. Azaki sala sala. Ndenge longwe azala vanda vanda te. So asa sala sala Congo ko betele maboko ndepeso betela ba ningwa génération na ye. Vous comprenez? Neto baka 5e génération de musique. 5e génération de musique ezalaka te. Et ça m'a beta bandi mayo ba confirmer yo. Vous comprenez? 5e génération na nga set ko ngana longolia. Ah. Omonde bato baka oboingo se mukino bat no. Nga sko na bi na longoli yango. Na mama musala 5e génération ezalaka te. Si vous avez bossé, vous avez bossé, vous avez rangé à bas grand. Tout le monde a tout le monde a fait un biso mikolo, ba samboa samboa. Vous comprenez? Tout le monde a Darling Love, ba fait un biso mikolo, ba samboa samboa. Ba o ba zo bimasiko, ba comme non ba yokana yokana. Vous comprenez Darling Love? Non, comprends. Au moins bilo mususu. Tolobaka totika koloba blom so ça pressé aweli kolongwa maintenant condamné pe ba leader hein so ba artiste ba longwa na orchestre et ça ne ba leader nzete za kotenga pourquoi na bi nzete za kotenga ba orchestre na Kinshasa boti lokola mayebo ba orchestre boti belé na Kinshasa so botala boye ba monsieur za na ba griffe probablement monsieur za na ba griffe blanc monsieur za ba griffe te hein vous comprenez tombrier na biso kaka Congo tika tombrier te ba leader bo bon c'est ça leli na ba travailleur nga benga ba collaborateur to bon ça be ça leli na tala caméra ibsa Mignon Abraham nga na lobby boy atika na ngaza keke soka vanye zozongela ye Mignon Abraham avoza va obima na mokili oyo nzamba yebaki oyo lelo yo zali ndeko zala conseil gratuit dans ce pays. Longola biyoka yoka. Longola biloba loba. Kokanga maboko te. Sokyo longwe posa la musala na polémique. Papa et aussi mbate. Non longwe bosser dire état que jeune a pour assepeler sa population. Mukil mo mbaba senti que Mignon Abraham abima ki na griffe moko boyi. Sala boulot na yo à l'aise longo la polémique longo la biyoka yo kande konanga na eboza bosser nde konanga na eboza bosser so na be koyemba ongo yo kananga na sata mo ba partia ba kunga na yo mais na pesika ka mbote na grand caméraman DSA7 on se comprendre na pesi pena mbote makas na Afrika mobimba parce que au moni oyo eza téléma bozolo bango za télémat c'est que émission eza ko téléma na nyonso place makambo eza ki ya kobombama e bimisi yango Mignon Abraham wa bosser bote ndeko mbote mama balandi ya Congo ya lobby pe Afrika téléma bazolando kombo nani kombo na ngai Dieu des pauvres. Dieu de pauvre. Dieu de pauvre. Si j'ai la biso ya lelo ezali Mignon Abraham alongwe PCB. Je n'ai pas que osa informé parce que mon aki. Osa informé. Nini oyo ozoloba à propos pour batu mingi bato. To ba fala za nanu avant nanu papa pas de formation. Pour na yo ozomona ndenge. Bon, pour nous, premièrement, merci pour la question. Et puis, Moni aza jeune, aza jeune, tout me garope ses chances. Kolongwana ye lingi kolobate ke azo manqué JB ou bien fallait pas. Et ça réalité à vie. Mon avis, et ça peut tomber sur pour bota moi na pas lobinga na zwinda ko nganga ko futela. Na ndenge ya mabete abeba na yo mama te abeba na biso ba papa te. Et ça que tant mususu tana ye oyo nzamba prépara comme leader et coquille. Mais to boyeba ndenge nini biso to pese ka chance. Soki vous allez bien, to pese ka na chance. Pour na ngai o na ngena lobana côté wana yangwana. OK. Dieu de pauvre t'as la caméra.
pesa Mignon Abraham conseil oyo kozala peut-être soka tala ke mission o alobi moi mobali moko alobali kamuboye ezongelaka ye moi pona Abraham aza mobali mingi bakoloba na bango moi ignorance ekozala nango moi mpe makambo mosusu ekozala mais aza mobali il faut abunda parce que na nsima na ye mpe aza na makambo na ye foyer ezali banini ezali eza te kolongwa wana ndenge alongwe amanke jibe te ntan na ye ekoki ntango mosusu nzambe ntango apesa ye ekoki déjà yango oyo topesa chance donc tobakisela ye ebele tofongole mpena mitema nzambe moko ayebi ndenge azomemela ye nani andima efabrikas mpena akosikoma lelo ndenge azali baheritier tomona mpe bato mosusu mpe baheritier mpe baignoraki bango fale balongwa ye moto azalaki enfa chéri tout ça mais eza alongwe na ye na ndenge ya bien aosala move na ye mpo eyebanaki nango déjà ye moko mpe papa apesaki ye deya chance ke okosala eloko na yo tant que moi na kati ya orchestre osala ngo bien te vraiment azala hier yango asali yango mais akotika la ko manquer ta jibe mokolo moko te pona ngai eloko na ngana loba pona Mignon Abraham donc il y a au Dieu des pauvres mutazo loba Mignon toyebi ba critique ezalaka nango ba ignorance ezalaka nango mais zala na courage ya musala na yo bosse dire kanga matoyi kanga misu yo zaka concentrer na boulot na yo tokomonaka lifuti ya makambo oyo biso topeselo chance tokomona ngo soko kanga miso kangi matoyi donc yo tiaka donc za concentré na boulot na yo okomona okopesaka ata okomonaka nonga sute ata émission soki ekozongaka olobaka a garçon moko boye apesaka nga ba chance banini oza mobali oza jeune tala pe kaka donc ne oza boye oza pe zu na taille le roi nga moko biso to apena posa susu donc ba maneke ba bima mo ebele tozali na ba leader minene ya kala siko tozali na posa ba leader ba jeune taka na pio chance donc na pio pena chance makasi à suivre na osepela soki okolande ouais bonjour balandi ya Congo ya Lobby TV pe Afrika telema bazolanda okombo nani kombo nanga Junior Massamba sujet na biso ya lelo ezali bo ndenge Mignon Abraham alongwe na BCBG chance nini ozopesa na ye ouais Mignon Abraham aza grand garçon ya banda lelo tilobi Mignon Abraham acha ba vocal toyoka asala banzemu asala acha penzemu moko toyoka donc Mignon Abraham aza muto tokoki ko s'inquiéter pour na été a grand garçon tebiki awsam sane kitoko kaninga sa biso ba vocal kaninga sa la biso pe code moral kanebe passa nord et simba donc Mignon Abraham ba bonne chance pour un grand garçon ya banda lelo tilobi donc ba bonne carrière kaka nebiki eleka bien voilà dans la caméra Junior Massamba ouais pesa Mignon Abraham conseil oyo tika la vraiment j'espère que Aolanda émission conseil on est à que tant afani alinga sa malwe mobwe peut-être émission ne rozongela ye pesa vraiment conseil dans la caméra bon Mignon Abraham ngana bisoka wa grand garçon ya banda lelo tilobi ingratitude ndeka izala mabe quand ndenge o reconnaître que non papa chéri apprécie album passe à nord quand on reconnaître okokolongwa bongo te stock na bandenge ni on reconnaître ça lettre baye bakeno comme na moi mise en disponibilité moko boyo komi responsable ya eloko mo boye quelque part Mignon Abraham ingratitude ya mabe ça comme ça nous kitoko reconnaître ka pa chéri banda lelo tilobi boyende asali biso te ba Mignon Abraham te ba yote kayepe asali ke non lelo ozo album alors ingratitude ndeka to telemela banda lelo tilobi yebaka ke no papa chéri nde mutasali poza Mignon Abraham osien nanga na pesoka yangana o pe balongwa ba ikna bango nelo te o comprendre wa grand garçon baleki nelo te banda lelo pour tilobi ngana lelo fort na ba vocal na code moral donc nazala fani no bando zala de na orchestre lelo komi leader en tout cas Mignon Abraham to na simano biso ba jeune debiki osaya biso musala kitoko polémique te misika polémique ezala nango soutien yo bete ya biso ndule toze la passe nord to savourer ngo ka ndenge pe to yoka ba misusu na biki elega trop bien. Merci Mignon Abraham. Ok, merci beaucoup. Ndengo ndimaki koloba la micro baladeur na biso. Merci, merci. Merci Géry Robertos pour la micro baladeur au sala na so balandi émission na biso ba moko ba moni ndenge population balobi ko na likambo ya Mignon ko na départ ya Mignon Abraham wana moni souvent fa na nga chinois na kati ya Londres ya maître ya SPP ya Bonga ya na pesi omote esito zali na bosani te gloire et luka na pesi to ba mbote sikolo Clarisse Plasma Darling Love
tozongi lisusu na plateau ensemble na bino mpo tokokokei na suka bino bolobi nini mwa mot de la fin mwa conseil nde ezalaka kaka kopesa na bandeko na bino oyo bazolanda bino. Merci beaucoup Laetitia Immortel. Donc eloko nga nakolobaka boye na mignon Abraham yaya nzelo poni eza ya bamiel na bagato te na babere te eza nzela ya banzube so loko olingo buka fleur rose fo ndima kozoka na basende monika ndenge jibe mpia na papa chéri anyokoma po asala mo eloko na ye wana bcbg wana ndenge yo po soko kotia mpe bcbg na yo ya mignon Abraham esoko mpe kotia mignon Abraham mbela yo moto koyeba mais eloko nga na kolobaka boye tambula malembe mokili ya bato conseil gratuit papa chéri aza moninga na yo te papa akotikala papa ata aza ya lagom na ya madofolo azaka papa ata akoka kofutela minerval na 5 ancien te baninga bafute baminerval na masamba ye me na 5 ancien akoka kofutela te masaka papa na yo mpo azalaki nango te yango afutaki te respect kaka ebele monde yango oyo ye na sir héritier baza bafabrigate baza barobino mondiku donc bakoza ebele génération na bino oyo nga na kolobaka ezali respect ebele kosala ngo émission mpo finga papa chéri te mpo efulo te eloko nga na koloba pende yango wana bino premier olesanga te na oyebisa vérité mpo tozala bien mpo musike ezala bien mpo biso tozala makambo ya oyebisa bato oyo balandaka biso oyo bazala na mposo bayoka musike na bino respect ebele na papa chéri ntina moko osala émission mpo finga papa chéri eza nango te mpo ekofuta yo eloko te ekosala elo mpe eloko te donc soki orespecte papa na yo osala émission fingi ye te esaloka bien ansir ke ezaloka mpe tosi bwakelo bafleur ebele okende liboso loka koswa biso bato bota bino biso bamama toyebi kekende liboso yembela biso musike abie mpo toyoka esala biso bien yango na oprofite napesa babon dimanche na ngai na masa na ngai le jeune patre nosa na kati ya afrique du sud napesi yo mpena babon dimanche na yo napesi lisusu mbote na masta na ngai mwasi ya pembe ya persile Gisèle Zinga na kati ya Norvège la norvégienne na kati ya Norvège Gisèle Zinga napesi mbote na ngai na Tonino Muzinu garde-robe à Suisse na Charlotte Mavinga boumela pire vie na ngai dieli dibinga 5 ans de silence na kati ya Zurich na kati ya Suisse motema bato ya mama Anne-Marie, maman Anne-Marie Dibinga, bambote la bino belé plasma na bino ye obolela ki ye bomoni lisusu bo sepela. Pire vient na ngai Dino Kindu droit chemin, master batafali poupa de mannequin ya Zara. Zara na ose la Zara na ngai ya po e sala ngaka ki tokos. So na boaki yo te comprendre point na boaki yo te po oza moto na soloka, bongisa na plasma nyonso ezala bien et salo kitoko. On a bat nyonso o baza na posa numéro na ngai peut-être pour na conseil. Numéro na ngai ezali plus 243 89 53 13 016 plus 243 89 53 13 016 napesi mbote na mwana nga moko na linga mingi Victoria Marinella Kamiyende Noye ya Jericho Betos Lumela. Merci beaucoup. Comme conseil, il m'a compris qu'on fait sa réunion à prendre. Et là, comment on a eu le banayo, au Kamango, Tchana Moukou. Nous sommes là au Pony, nous sommes là, Malam, quand on a fait ça, bonne chance et belle pour nous, on a conseil, nous avons fait ça. Nous payons, nous payons, nous avons fait ça. Par là, nous avons remercié Batunio, sur la émission, dans la Bazabana. Balobi, papa, dans la Moko. Nous avons battu à Jericho Betos, John Maonzo. Et bon message mais wana bokate na ko remercier encore Marc Antoine au Darli Love na yo kate ka Jericho Betos nim tatikaka lelo yango vie na ngana tiki au koti nyongo comme ça to ba vérité au koti nyongo madongo ma la patronne moi si yangani ya fioti ngoma umela na couple oyo honorable papi tout na tingi na moi si na falon ziala balobi couple moko bango ba di baler ye na malongo et nous sommes les madame moi si à Pembe numéro n'a plus 243 81 19 23 293 na Facebook on va dire Ritz ngalula mbaya na zawana to pesa ka pour na ba conseil soutien so Darli Love cassette ezate caméra salimbilinga micro et baby popo et debiso non que pour na makamwana merci beaucoup meta.
Merci Nino. Invitation quand même, vous avez la préoccupation la bino moussous, vous avez une invitation boya, tout partager la bino, actualité musicale, na sujet na biso, il y a dimanche, il y a l'élo. Merci na Mimi, na balandignon, pour l'émission na biso, na bonne sanité. Na yé di sous copé sa conseil na nga, et pas ya mignon Abraham, ndeko. On est nzelo zo kende, nzela oyo, eza trop glissant. Yebaka ndenge nini ya kotambela ekengenge luta le plasma ekengenge luta na nzela na yo oyo ozotambola surtout bino bamission na biso ya BCBG toyebi ke ezalaka mwa pasi ya maison moko moko yango bakio babeti mpe esimbi ya bino ya BCBG ondire oyo bobetaka esimbaka mpenza te mai na yo topesi yo chance biso toza bamama biso tobotaka bino ka nde balobaka topesi bino chance topesi yo kokakozwa ok liboso mbela na mosala na yo wana nabosani te nazongi lisusu mpona baremerciement na nga napesi mbote na nga na Nicole Bongo mon chéri que j'aime bien nabosani te Kati Anga yo mpenza nabenga to jet privé nabosani te Guilin Omeonga ya baguilin garçon de disque Dior napesi omote babi la force non c'est ça de yo mwana moke na bambongo na mwana moke na makambo minene otuna te otuna point sur oza pe réponse technique mo bomona ka misala makambo azosala na bosa tu abi Cynthia Jésus Cynthia Mbala merci bala émission la biso ya biso rien na moni ke moni changement de sali tozalaki na 4 sikoto bimi na place oyo ya kitoko chez Sandra Lina place oyo ezalaki XL 2XL et comment est-ce que tout refait toza vraiment wana napesi bambote na nga kaka na bandeko nyonso oyo balingaka biso mingi bandeko oyo balandaka émission na biso ya tout sauf rien mpe balandi nyonso ya site na biso Congo ya lobi na Africa Telema TV napesi bino babote esika bozali soki bolingi bobenga mpona kopesa conseil mpona soki oza na sujet na yo opesa biso topartage yango kaka nde topartageaka to oza na mutu na yo olingi bayamba ye obengaka biso mingimingi na plus 243 89 02 444 65 plus 243 89 02 444 65 na bosani te napesi bambote na nga na madongoma soki apesaka valeur na basi ya baartère comédien nyonso napesi yo mbote siki ozali opapa molongani na yo fioti ngoma na bosani te papa lui kabwik balandi minene ya émission na biso tout sauf rien napesi bino bambote émission na biso ya lelo ekumbamaki na Laetitia Meda immortel fi ya bible kaka nde nayebisaka bino ale soki bosepeli na baimage oyo bopesa merci mingi na Géric Robertos 207 beauté ya deuxième république napesi bino bambote esika bozali bye bye à la